souhaite bonjour et merci d'être nous souhaiter partout dans le monde sur Eco RDC. Il y a le boss Jean Thibaut Chiboba. On a zopé sa mbote déjà, Bissika Zali. Et merci beaucoup pour la confiance, boss Jean Thibaut Chiboba. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est le tout premier numéro. Il y a Eco RDC dans Kata Brazzaville. On a zopé ça m'a déjà. Il y a Bino Christelle Maswaku. Dans ma caméra, toujours Stanislas Libuka. On a zobongi sa image à Kitoko. Dans la Kata Brazzaville, juste pour te faire découvrir Bino, vie, il y a bande qu'on a vu sur Bakinois na Kata Brazzaville. Comment vivent-ils, comment ils se débrouillent. Makamuna bango basala ngondenge nini. Déjà, Nariel Obozomona, je crois, na musika kuna Bozomona déjà église Sainte-Anne, c'est-à-dire que tous en a Kata Poto Poto. Tous banda par kokende kotala bande qu'on a biso il y a marché poto poto bande ko kino bakino bazana kata marché poto poto to ye bande ngeni bazo vivre et puis tous le catégorie moko pe prochainement total c'est bien sous catégorie batu moko le tous préféré total bande ko na biso o basala ka manzaka to so na bango ndengeni ni vie na bango na kati ya Brazzaville ndengeni musa na bango zo évoluer puis ba suggestion na bango ezani ni pona RDC donc de ce pas botika la ka connecter na kati ya Eco RDC à le boss Jean Thibaut Chiboba pour que Boss News Nyonso. Mais nako qui n'est qu'à boiter, n'a pas déjà mboté en entrant na maman qui la d'imputu bilé c'est quoi. Merci beaucoup à celui qu'on appelle Guy du Toutou, hein? Guy du Toutou, mon vieux Guy du Toutou, Guy Makalou, na maman Doudou Pemba, na bana Nyonso, donc mboté na biné belé. Merci aussi à celui qu'on appelle Franck Tanguy. Ah, na mona batu na vie mais Franck Tanguy na katia Suisse, donc mboté na belé. Et merci na Oyo Salaki mon vieux, au Salaki Pena et Salayanga Pena bien makasi. Vansi Ngobo, merci beaucoup. Durel Ngobo, Sandy Ngobo, Botika la connecté, vous avez toujours la carte Eco RDC. Et surtout, faites un effort de vous abonner, bien vous abonner pour que vous soyez chaud sur la carte Brazzaville. Merci beaucoup. Eco RDC, la chaîne Oyamounene, chaîne Ozopé, ça d'information à RDC Mobima partout vous êtes dans le monde. Merci beaucoup dans le boss Jean Thibaut Chiboba pour l'opportunité au PCVSO déjà. Nous sommes à Brazzaville. Pourquoi dans Brazzaville? C'est pour que Bandeko Nyon se voyez qu'est-ce qui se passe dans Brazzaville, communauté quinoise Mobima na Brazzaville, Ndengeni bazo vivre et puis évolution makamuna bango za Ndengeni. Yango lelo te préféré okuta na président. Il y a des coopérants, il y a 4, il y a marché à Poto Poto. Le président junior, il y a solo, il y a évolution, le président, bonjour. Bonjour. Bonne santé, président. Santé normale. Santé normale. Oui. Ah, namoni wapete yango komo pusana makambo ngo zokene nini mukemke paraga sedi ezokene bien namoni ko zo sala mama manzaka awa expliquer bandeko nyonso bazolanda yo osala kana musala nini au vivre yango nde. Bon, biso tout ça la esthétique na Brazzaville na kata zanda poto poto. Ouais. Ah. Ça l'esthétique. Oui. Donc il y a manzaka, il y a basil, bastiré, donc babiloko belé tout ça là ka. Voilà. Mais ba yebisi biso que ba kinois est belé so ibaye awa musala bango sa kuluna basi kindumba même. Bino tout le monde a bino quand même beau se débrouiller. Nous souvent les a expliqué bandeko bazo comprendre. Est-ce que ça va kino nyonso baza na kasa kuluna kasa kindumba tout le monde. Eza bakina nyonso te eza na bakino o bayaka na Brazzaville pona koluka ya pe na o bayaka pona kosala ba mobulu na bango ba mesana kosala depuis na kini. Donc soko moni kino azo sala mobulu awa seka bandango kuna ayeko ekolango ate. Seka bandango kuna. Vraiment. Maman na biso au peut cette ambote na deux personnes bazona ndayo micro ya mwana et puis oyebisi biso eloko ni netina kayo oya toujours kosala manzaka parce que basala ga bien to ndenge ni to boyeba. Ah na pesi mbote na tosha. Les grands coopérants, il y a l'autre là, il y a marché poto poto, il y a junior. Voilà. Non, ça il y a parce que bon bah ça manzaka bien, manicure, pédicure, tout bah ça vraiment bien. Donc elle est vraiment basse quoi. Mais quand tu as Brazzaville, donc il y a vraiment base. Donc au base il y a manicure, pédicure. Ah ouais. Ni ah ouais. Vraiment. Sangope kenda yebani quoi. Sangope kenda bandeko mosusu ko inviter bango te baya awa ko balilo ba. Bango te bayebi no ornela pe vous ma copine.
taka au base. Kota baya Tosha, ya Junior. Donc faut pas y a un poto quoi. Bon tu vas y vivre, il y a base. Il m'appelle comment que c'était? Comme on a Gaël Pébou. Gaël Pébou. Voilà, merci beaucoup maman Gaël. Merci vraiment. Aussi, déjà ici ici. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes nombreux pour que nous soyons partout dans le monde sur Eco RDC. Votre tic là vraiment est belé. Et surtout, abonnez-vous massivement parce que déjà, ma solo est bandit dans Kata Brazzaville. Christelle Masson pour déjà, il y a quand même des vidéos dans le début, dans l'annonce, dans la émission, ou que non. Tozo qui est dans Kata marché poto pour que tout soit intégralité. Il y a des gens qui œuvrent surtout Kino, qui œuvrent dans le marché poto. Comment évolution misala na bango et vie na bango na kati ya Brazzaville awa eza ndenge nini. Yango déjà vous allez connecter tout là déjà toi na ndeko moko tout le monde déjà ndeko bonjour. Bonjour ndeko journaliste. Voilà. Au pesi kombo no se présenter aux nani. Kombo nanga eza Kapaya. Kombo nanga eza Kapaya na sala musala esthétique. Basuki, bazongle, bon, na sala place moi na marché poto. Sala awa na marché poto. Si. Vous voyez cette évolution musala na bino awa étant que bato bozo sala basuki manzaka évolution musala za nini. Bon, évolution musala par rapport au de salaga. Ekindaka malembe mboso to landika ba tactique ba morango. Toujours basi bayaka o amonani na mbongo ko sala beauté aya sali beauté parce que moi si akondi mazala nenzala. Mais corps est à la propre. C'est pour cela mon évolution musala malembe kaka. Est-ce que on a kata Brazzaville bino bozo se retrouver ba kino disons ou bozo na kata Brazzaville se retrouver quand même. Bon, le problème c'est quoi? Biso ba kino na nous on a Brazzaville ba se respecta bisoti. Ba respecta bisoti pour na nini? Bon, pour na ngai a papa ya ba konzina biso ya mboka. Pour ceux qui ba corps ezali entre biso na Brazzaville jamais biso na Brazzaville ba ko maltraiter biso. Biso na Brazzaville pena to vivara na biso kama muke na mutu makasi. Mais to vivara ndenge étranger ko ko vivre na mboka mopaya te. To ana mwa mi kakatone belé makasi awa. Est-ce que expliquer biso bi kakatone wana ezali expliquer pena bien bande bazolanda ba ko. Bon bande ko nanga o bazolanda o bazana kata mboka biso to ali banda mboka. Na ba o bazana poto ba bazana Gabon, bazana Bangola, baza partout. Mo ezaka biso te. Kotala so zu Luanda. Loka ba pays oza frontalier na biso. Oze ba Brazzaville, ba Luanda, ba Gabon, ba Afrique du Sud, je crois biso to vivaka à l'aise te. Mo par rapport à quoi? Biso ba Kinois a na Brazzaville. Okoza lozano na mukanda. Ozana mukanda mais les problèmes kaka ga modi kaka Kinois. Ba ibe kaka Kinois mutu mabe. Kinois muibi, Kinois assassin. Donc, Kino basangisage makamono se tuer mabe wana quelque chose bakangi na mukanda normal mais faut pas maltraiter au senti que non nazana mboka mopaya. Vraiment. Faut sentir que na mboka mopaya. Réputation ba Kino nde ekenda sko ka moi mabe. Ekenda moi mabe. Mais est-ce que dans la réalité ba Kino il y a aussi des Kino oyo des fois ba sobe bisamite ko ba sala mabe yango réputation ki mabe to ndenge nika. Bon, le problème c'est quoi pour nga na koloba nini? Balobaka soki oke mboka mopaya oke kuta bakolo mboka wana bazobina na gauche yo pe fo bina na gauche po botamboka na bango meme wale so bango bazobina na gauche yo étranger komo bina na droite omonaki ya bon bakose respecte yo comme tel te parce que ozolanda bamibeko ya mboka na bango te lokola na moment oyo nde tozovivre boye tovivre na sa bakashine seke ozala mutu mo bobelaka pema ozala mutu normal de seke fo oporte kashine lete oyoki mibeko wana un peu mieux que moi, je suis la même morale là-bas. Yeah. Si vous avez un peu de bon, le problème c'est quoi? Pour la kuluna ou bien mouibi. Bon, pour le problème c'est quoi? Et belé pe obazana kini kuna. À quoi la mukane de 6h à 19h azaka chez bango parce que apansakane mabe. Aibika kanga pona vivre à l'aise pona botola. Pona lata kitoko, pona botole pa mutu, pona zwe pa mutu. Lokwa biso ba courage nde to botama ba courage. Lokwa ngai ne na vanza, ne na zolo babui. Même ba oba yebi ngana kini so ba zolanda ba yebika ka no
petit wana avandi wana azoloba mama na courage la musique tolukaka lokola na mboka mopaya awa quelque soit na ale kuluna na RDC jamais so nake mboka mopaya nakotambola lisusu na ba kimoyibi nakobunda bituma nde nazalaki na mboka na ngai la plupart bakinois oyo baza awa nde toza awa pena market non tobosaka la plupart baoyo ozomona awa bazomarche na marché bakopera banani baza bakinois na bakinoise kama moke mélange na bango moko bakolo mboka parce que balanda idéologie na biso batikala nsima te bakóma lokola biso bakóma bakaskade c'est pour cela mais ngai jamais nakoki kotika mboka na ngai natika mboka na ngai naye kosala kuluna awa na Brazzaville na babénéficie na nini kama moke kutu na mboka na ngai na mboka no moko likambo bakoyeba nde bakodefendre mwana mboka bokanga ye bolandela ye boyeba susi eza nini mais na mboka mopaya lokola biso awa na baproblème mabongo so basimbi yo identité na kulu na moyibi bayebi na kinois donc je crois nayebi te ya nyoka kutu aza na valeur nyoka aza na valeur par rapport ya yo donc yango wana mpo na biso mpena ma tolukaka na bandeko mosusu oyo bakokana na bango koluka te bango mpe na kati ya cité boye bamona na rare donc na kati ya cité boye bakovivre te bamona na rare yango na nini na ngi naloba à part ça, et là, on a beaucoup de choses pour que Makamouana, donc, et c'est la pénalité, pour que c'est normal, et là, on a beaucoup de choses pour mon pont en aïe, Nakolo Baboué, RMC, ancien président Nabiso, Joseph Kabila Kabang Yazalaki, Babouzo Bana, tout le monde a Brazzaville, tout le monde a Luanda, tout le monde a payé Belé. Naba na pote parce que na pote so bakangi ba refouler non parce que mundele azam ta logique bako bola yote bako sala yo côté bako refouler normal mais aussi Angola aussi Brazzaville awa biso na moment Joseph Kabila président Joseph Kabila ba maltraiter biso na haut niveau ce que tozo senga na président oyaye vient père na biso Fati pour aza papa na biso na nation aza père na biso eloko na ko senga boye pona mokonza mboka mokonza mboka ndenge ozomema bango bongo mema bango ntina suka en plus fongola misino libanda ya mboka lelo soki tozobima libanda mboka eza yo te bon eza mpe Kabila te parce que Kabila nde moto abimisi biso ebele na moment ya mese Kabila nde tobima ebele mais tobandi kobima depuis à l'époque Mobutu azalaki je crois bamboka mosusu na présence ya Mobutu bande korespecte biso makasi bande kobanga biso parce que bayebike baza na président moko soki bo maltraité bango na ndenge mabe do président wana amutu mo boya franchise lokola Mobutu nde azalaki yango sikoyo tongi tosenga et pas président na biso de la république Fati olobi oza na souci population kotala nanu population oza nango na kati ya mboka kaka te o baza libanda mboka baza ya yo baza na poto baza wapi o ba diaspora baza kaka ya yo yo nde tata oyo kosunga biso siko fo kolandela biso en plus na ba pays oyo ezaki ya biso tozali ba ambassade na biso ezali tona mikanda fo kopesaka nanu modiri na ba ambassadeur po tona ba ambassadeur mosusu tozoyamba na ba pays quelque soit ba pays mosusu oyo nga mpe nayebi te nakomi nanu te likambo ekoleka na population na ye kaka lokola bana ambassadeur te na kati ya pays wana lokola mpe bana ambassade te do balandelaka biso na eloko te par exemple, quand il y a l'ambassade de RDC, est-ce que vraiment, bon, nakolo banini. Quelque chose va bazana mikanda, quelque chose va bazana mikanda te, mais pour balandela penama état ya ba congolais penama la moi pas si fort. Parce que au moins na congolais na kati ya Brazzaville aza nord. Ana mikanda na ye. Mais ba maltraité na façon mobu na la police. Ako ke ne même tina ambassade qui déclaré donc eloko kaka te. Mboto ebité ba banga kanini parce que to na mboka na bango, ba banga kanini teni mboka na bango to ebité. Na moi modi ezalaka bino ba konzi ko kutana pona nini population boye c'est pas bon. Donc c'est que ba kozala na ba mesure mobu do biso penama a ba respecta biso tata muki. Voilà, merci beaucoup. Tous les canaux point social au vivant à Kinshasa, aux Awa na kata Brazzaville, na niveau social. Comparaison de côté entre Kinshasa na Brazzaville. Bon, pour la social le logo na koloba awa, pour la bandi mboka o depuis 2007. Première fois na 2007 na mboka on allait moi na muke.
na ko développer ti 2014 ba reflet biso ndenge ngai nakutaka vie sociale na mboka oyo na bimi na ke na zongi na beti so 5 ans na RDC na ko zonga lisu ana Brazzaville ndenge na tiraki vie sociale ndenge na kuti yango siko pona biso ba konzi ya mboka ndenge na tika yango ndenge na kuti ba priya biloko lokwa nde to tika toyebi depuis na mokila kala to sombaka lipa 150 francs lipa 150 toye to kuti lipa wana na 150 francs transport 150 toye to kuti transport wana na 150 bon so tali ba biloko lokwa ba fufu ekola fufu na kolobe ekola fufu parce que quoi qu'er ba muso c'est compliqué bango so to suis quoi qu'er awa na kishasa ne ekola fufu ane za so na 150 banda wana ti lelo o ekola fufu ane za na 150 pourquoi pas biso kuna bakonza biso kuna bena me variaka lipa et comment combien peu mo na RDC nga leta mo edo tsiko ya ado tsika lipa mo 500 300 ba 1000 francs pezali mo tokolo banini siko pona vie sociale RDC soki papa par exemple hein azana bana 10 na katsa parler na bana 10 wana lipa 500 siko na 5 na 10 wana na tongo po ba se déjeuner ba menaka ma dité ya pamba na ma dité na ezokene na 5000 ma para ya pamba so to djuba le to djuba si clair to sali ba so ba makambo ebele wana c'est que ezokene na ba 8000 francs so to jusqu'au kolia na bango na pourquoi po bana wana balia na katsa ndaku ezo permettre kaka te ezo permettre te bino ba konza mboka lobi to kangi parlement to sali na parlement to kendaka pona population na bino ba député na RDC bazo sala biso logo te ba député ba sala ka rien bazo ya na ba loyenge to voter bango soki to voter ba député bazo kima bazo mona na te tana ba quartier belé ba mai déranger biso trop député akoya fo sembla talia bana mai mo to ko bongisa ba tracteur koya yango ba tracteur yango eza ya gouvernement bilo ko ngone sote eza gouvernement po bo céder na ba député ba aider ba petit peuple bozo ko sala ngoti mboso to zuko ta vie sociale nanu ko ta vie sociale nini zangi bino ba konza mboka papa Fati kotela ngona parlement betela ngo c'était un commerçant étranger a outil banda mboka jamais akoki ko leka mibeko na biso na likolo po biso tuto na sampi beko ndenge nini étranger azouta mboka na biso a outil banda mboka ayina kata mboka na biso donc ye azu par exemple ba loi na bango batambola na bango na pays na bango aye a imposer ngo na kata mboka na biso likambu na koki koloba boye bino na ba gouverneur o autikolonga oyo yande kimbuta aza père na ngai ngane nzinga moko yesu ka lobi ngape na lobi to yokani école ya tangi ngape na tanga na l'école wana aza papa na ngai ya nation pe aza papa na ngai école moko ngana ye so na zolo ba bongo seke na yebi l'étranger jamais ba koki koya na kata mboka bokataka ba pourcentage bosenga ba pourcentage ebele po ba bando maltraiter biso bana mboka étranger aye mais ateka na prix de gros azolanda tina détail sko biso bana mboka toke soma na prix de gros chez bango to bima libanda to koteka ngo ndenge nini toke koteka ngo ndenge nini yango ne sala ki no makambuno surtout ezala likolo makambuno surtout ezala likolo sko to lingi to lo baboy na gouvernement oye gouverneur na biso père na biso nani papa Jantini Ngobila père wa mutu alelo te oza mutu ebi masolo biso to aka bana na bino nde to vaina ba mboko to la pena mana so ko vanda na kata Brazzaville te wana pena ma vérité wallahi lo nde to vanda ka boye côté mususu okoko manona parler au vanzi soki baninga bo vanda na bango ba bimaki na bazongi parler te wallahi bilahi moté meza lesté ozota la tibino no surtout bokozonga bokokoka wana siko esprit kiti pona nini tozotika mboka na biso na makambo erreur mobo ya mike tozolanda na mboka bapaya ndenge nini na mboka na biso bokoki kosala yango te bosolola bofandisa vie sociale ya mboka makambo badwani wana po bazouta balibanda mboka so boyebo coiffe bango bofongola ba makambo kidi bakende kuna na bureau
soki okati même na beach aya pamba okokota même di biro ya pamba okota kuno bima wana nyonso to mpona nini take biso tuto abana mboka étranger aye avertir na mboka na biso aye na babiloko na ye teka na prix de gros bana mboka basomba bateka na détail po mususu azokoka kolongwa te ndako akomatina grand marché et azosala ba calcul azomona kia ezo permettre te mais ba ko tekele on a quartier place avandi amoni ke mutu azolekana atekele na kata quartier akosomba yango na facilement parce que écoutez esika o azali siko ba étranger so bazoteka na détail biso ba kolomboka na détail toke to somi na prix de go na bango to ye détail bango bazolanda biso tina détail to se retrouver na nini bosa population déjà kokanga population ko maltraiter biso ezana ngo loko moko te parce que bino ba konzi kozali likolo boleki biso na maele soki biso petit peuple to komo lekela bino na maele omoni ke na bino moko bozala biso à l'aise te c'est que yo comme soza mokunzi papa appliquer kende bongo tangela nga ba malfaiteur nyonso bango nyonso tout bakekutana kuna na mira pembe anizaka pona biso te voilà biso to bimana ko to yibilipa bakangio sans que balandela yo boyo ba maison d'arrêt bango bazoyiba ba mbongo bazotina ba pochi maison d'arrêt e yambaka bango te papa Fati faut landela bango tina suka. Voilà, merci beaucoup. Faut landela bango tina suka. Comment est-ce que na tout côté niveau mususu na plan mususu ya préparation ya ba fête. Ndenge nini bozo za ba préparation ya fête awa parce que na fête ebi ke batuna so bayaka ko sala manzaka très souvent ko sala ba suki na bango souvent ndenge nini bozo mona fête ya année awa na kata par rapport à fête ya baneli. Mbo fête ya Brazzaville na moment où par rapport ya ba né eleki na ba né eleki to salaka ndeto komi lelo le 21 mais na minute sokutu ni no oyebwe okuti pena makeno basi pena mabatondi mbo par rapport à quoi ya makambo mboka pende zo tambola eza mboka batu foto landa lokolo ya bakolo mboka ndenge balobi ah mokonza mboka bana souci ba désordre tete par rapport à quoi que malade eza na kata mboka c'est que to respecter mi beko ya mokonza mboka parce que azo sala bongo pona ko batela na biso petit peuple parce que petit peuple le so choc makasi nyo surtout retour ekwendaka na bakonza mboka c'est pour cela pona ko batela biso esenge bakonza mboka ne bakwesa mibeko to se respecter wana pena ma père le kamba beteli c'était ya ngwana parce que maladie za biso pe étranger photo la ndaka lokolo wana bakolo mboka oyo nzambe akotinda na ba fête to travailler c'est que moi muke to kozwa ni ya ngwana ko sunga biso mais pona bandeko na biso na mboka na biso RDC mona ebité. Voilà, merci beaucoup. Conseil ni noko pesa na ba congolais ni so vivre en étranger ni tiyo peut-être ba kuta na kana ba mwa injustice peut-être ba mususu pe ba kenda kuna ko basala peut-être mabena ndenge yo yebi conseil noko pesa na ba tenir en général. Bon conseil ngana ko pesa boye ezala bana poto ezala bana Luanda ezala ana Congo Brazzaville na Gabon bisika wapi congolais o azali eloko na zo senga nanu na bamboka mapaya nanu tozalaka nanu unité tolaka na esprit d'équipe te c'est pour cela. Totika ba mabe o to sala kana mboka na biso soki otiki mboka na yo pona mabe oye na mboka mupaya luka mwa muke malembe mwa 10 25 to luka na biso bomengo ko somba mama pango na Kishasa te to ya kateke na Brazzaville na zo ba millions ke seng ezali bako ya vie soki nzamba bike ozavi awa ozavi a so be vie petanga mapeke ozonga na Brazzaville bele banda mboka o bien na kata mboka na yo c'est pas un problème mais nzambe ka mutayebi siko na sengi quinois et quinoise azana Brazzaville azana Angola libanda mboka ndeko na ngai soki omoni ke yo otika no ki yankete na vie vanda no na Kenya mama ninga mesana bakangi alandi kia na mboka mupaya lobi ko sala mabe mobo mabe wana ememi na mabe so bakangi da 25 ans de prison bien 20 ans de prison so ba âge to komi na ngoda ba 20 et quelques ba 30 ba 14 20 ans à l'état au moins te ba neutraliser vino no surtout mobimba ba bomi no surtout mobimba parce que na âge 50 ans so bimili banda wana lisusu ya likambo ya kosala te wana lisusu likambo ya kosala te siko na sengi boye na bandeko na ngano soto ya bakinoise na kata mboka mopaya to changer etamboli bandeko na biso ya baso balukaka mbongo ndenge botele makana banzela ko yenga rien ndela bimisi téléphone ayebi so muto ba business kendaka par téléphone ke ko tele makanzela nzela bafinga kabiso soni fort Bonete awa pesa régulier ko mona ba kinoise mwana hôtel mananzela ndenge zala kaka là c'est nini voilà net bandeko na biso o na awa ça bandeko mususu ba tele mananzela donc des fois est-ce que zali yango wana ezali bandeko wana nde bazo sala pe ermo bo réputation mboge bebaka pona nini ba téléphone ekoma mundela bimisa téléphone so ana muto ba business okena ba masolo na yo par téléphone
par téléphone on sala ba business na yo mais ko telema na balabala ya biso pena ma bayaka pena ma na mungali o to bengi mungali wana pena ma na nganda soso soko ke basi na bango ni yango wana banaka de 18h o yeba ina mwande ko no mo wa mwaso mona ke te beta tour kuna o mona no e o kuta bango nde ba telema ka wane belo kuta bango nde batondaka do yango to ngito senga pona bande ko na biso basi r mo boyo ka pesoni boyo ka soni boke nata par téléphone ke ko telema ka bongo déjà ezo fingisa na biso bande ko na bino toza awa na ba o bazali banda mboka lelo ba kinwa zebele baza awa to mona ka bango to betana na bango les premiers les 30 bozala na marché le 2 jours sur monnaie moi ko sona parler a permis si mais à part ça les premiers les 30 to bosana bango ana marché basala ngo pona nini bango pe baza basi bana banzoto basi bazana ngo bakoki ko sala ngo pe pe baza ba vwe ba chéri mais basala ngo te bazoluka mbongo otiki ba parano kuna oyi awa yaka luka mbongo na voie normal izonga mboka na yo botika ba business ana ki ndumba partout za nango na porte de partout dans monde na ko cité tezali mais na ba pays mususu ko ke po mona ndumba bona miso ya mapasi fo mutu nda bouger ke amoni wana yo ana masa ndumba sala vie na téléphone musique o benga par téléphone mais que awa ko téléma na ba balabala bo na ba goudon likola ba 1000 francs ba 1500 bo bebisa ba identité na ngina lo ba lisupo na ba yanke bino ba yanke o tiki ki chassa o awa o nga mwana bataille d'intel o nga champion tel ki champion tel wana ya to sala ngona mboka na biso awa mama kuna ana souci allo moi 100 francs et sunga bango po 9 mois amemaka ya pambate père perdu charge à roboko la c'est kia yonde lelo okomi yanke okomi mobile studio lisungi na bango nde ko uta chez yo les tanzamba zo peso mamuke ozala na leta ko sunga ba parents na yo ba yanke ya to bomba maboko na biso to la na biso ba inaptité to la na biso be ba demba pété to banga pété ba mololo pété to la biso be ba ya mais si semra yo be ka je kisengi kanga kanzoto ba yanke botika ki yanke ya bobo mamoto kolombo ka place baza 5 6 ndima kuto ba bengo nyama babotolo même téléphone ku fe na ngote mais okota na ekiri na bango e boso ba kangio so ba kutani kuna na la police kuna musuba kendaka bo batele samuka ne so bandika bongo esili yo kinwa dia bakambiki yo bo bakomo kende skona munoko mboka bakomi kosola munoko mboka yo kinwa nanu langue maternelle na village no nanu oyebi angote oyebi kaka lingala sikona mboka mupaya o balobaka ke balobaka nanu trop mnoka mboka na bango na français moi lingala bongo so bokomi na base pena na bureau senga bena mnoka mboka pona yo kinwa souci fort likama mususu zano na raison mais OK se retrouver na prison ba jeune bobo mamoto ba yanki to bo mamoto ya mboka mupaya to landaka lokolo kaka ya bakolo mboka bana souci to tambola na gauche ne bazobina na gauche to bina na gauche to tambola na bango même moral po to zala bien to sengi penama eloko penama na sengi na père na biso penama chilombo papa souci ya bana fongola misuli banda mboka quelque soit yena kuzu to yebana biso quelque soit beti tour na kuzu na be ya biso to yebaka te bika rien grand père à côté za awa mais aera côté donc asala kata sina kana kuzu tasa tasilibana pe ba mo musique journée mususu pe oye magesi banzela ngo bani na toko yamba yo oza père na biso ya nation kwense bango tina suka biso to lingi ovanda wana ndenge to senga mboka na biso bakino etambola soki etamboli bongo pona ngai ata la élection to boya yango okovanda wana mais souci na biso kaka osunga biso o comprendre biso c'est tout to nomona pena ba ke bana poto bango mo ba vandi kuna ba mimemi na malembe tina ki chassa mboka na biso vrai ki toko fort bazo maltete biso na ba mboka mususu doki ba mboka ba sentiments mboka na biso za vrai ki toko do mo konza mboka kwense bango tous les malfaiteurs ana landela bango bango ne surtout ba ke kutana na perana kuna tous les miibi kanga bango bazala kuna fongola misuli banda mboka surtout biso Brazzaville na Luanda Angola lisusu mokonza mboka pona nini Angola lisusu fongola misu ya lelo te na leli makasi per na ngauza mta lelo te obande da ko kende da ba komana ba per na tala image mo bona mona yo na liboso parlement bazo menacer père yo pe mo panzi kuna bandi no tindeka bakodo wana mutazala ki mobutu c'est que oza combattant ya lelo te obandi ko bundela mboka banda kala ya wana biso tozo soutenir yo parce que obandi ko bundela mboka banda kala ti lelo komi président akwense bango nani ayeba ke yo comme président
esengaki bongo yo ndio zala wana nzambe ayebaki ke yo mto zala wana c'est que ba malfaiteur ana nyo surtout kanga bango konse bango mboke vanda kimia me fongola misuli banda mboke ba maltraiter biso fort faut fongola misuli banda mboka ya ona ngina loba pona bana kini bana poto bo tout boza côté tout étranger boka nzoto dela ba mbote kaka. Merci beaucoup. Moi mbote na 2 3 4 personnes oyo misi moi ba mbote na ngai o bazaki ya balanda na saluer na nous famille na nga famille Mwanza bino no sote bela ba mbote ve na nga champion wilo na bosa na bino TV so bolanda ngwe bela mabanga pana Maroc no sotu bendele ko ya te partout to kenda ka Maroc ne tombera jamais bino tu bana changu na pesi bino mbote bana kini bosa la même morale biso tu to zala na sima viana to soutenir so ke sengi ke ba malfaiteur na biso moto ando simba bana maboko ya to motiver bani to kanga bango to ke tsika bango tina prison OK bango be fo ba pige ndenga biso to pigaka ba tsika ko liba mbonga mboka ba bongisa mboka po biso to longwa na ba peya libanda to zonga na kata mboka na biso papa na biso fati toujours bendele ko ya te ba malfaiteur ana so na parlement simba ba ando kanyangwa no ki fo ba tsika la 26 députés na 26 35 batika la bongo parce que ba député ba mibi batika la bongo bongo bye bye ya bongo ala ba vérité moni pe papa yo libéré biso de pana ndeko na biso bana toko papa kimia zali kimia c'est tokutana ndeko na biso mosusu pe aza awa ndeko bonjour. Bonjour papa. Comment on a dit? Comment on a Ibanda Mitterrand? Le papa n'a pas cassé Ibanda Mitterrand. Ibanda Mitterrand mon gazo. Oza quinoa. Quinoa 100% ma belle maman moi na kitambo Jamaïque. Voilà, merci beaucoup. Bana Maroc. Ah sala nini? Awa. Na esthéticien. Esthéticien pe. Voilà. Ah tu donc na kata centre ya ba quinoa ba esthéticien ya kin. Bangonde ba bongisa manzaka awa ba bongisa ba suite ba beauté nyoso ça va. Parce que ndeko awa vi omona ngondenge nini? Awa vi par rapport à ndenge vraiment makambo esengaka ya vraiment bongo te ya vraiment bongo te si tofana na ba braza boye ezakaka donc par rapport à conjoncture ba mboka ba boulot ya te c'est pousser le monde to fandi boye eza te pona 10 000 20 000 30 000 ou bien $50 ya pona bongo te o vraiment to luka vraiment et si marati tu as besoin de facha bon c'est la biso makambo fachi makambo ebele donc a qui bloqué mais tu peux sika longo ni apona ndenga kabo na kabila voilà ceux qui se vont facha bon c'est makambo est-ce que yo bozonga ki on est obligé ozonga pena ki on est obligé obligatoire salaire à ba policier mata hein ba fonctionnaire salaire eza bazwa salaire à malonga hein bazwa salaire ba enseignant bazwa salaire à malonga tozoyeba à l'époque donc on a betaka c'était à l'époque tozotanga wana tozabana mike na deuxième primaire ba pesanga 2800 papa pesinga mbongo 2800 na ke nango na l'école na futi yango ane mobimba 2800 voilà mais awa ça subongo te ezali subongo te ce que makambo changer awa soko tangisi mwana asisi université donc ça veut dire que non papa makasi mais bazo salaire à malonga te baza mal payé mais to regretter mingi to to pesa ka longo ya na fachi fo kanga baba malfaiteur tout ata bango na boloko o tu balia ba mbonga mboka o tu bazo yiba ba mibi nyonso tu wana Kabila aza mutu moko ta fanda ka bongo ndenga kimika ake kolezi so kolezi kuna photo ngata e peut fachi face à la mayele ba rwandais oyo ba kanyi ba se déguster lokola ba tamaboma donc faut alande la bango bien tozonga na vie ya Brazzaville est-ce que vous se démenez quand même bien à vous se retrouver mais par rapport à l'époque minute ya bongote eza vraiment bongote eza tous les kinoate ne baloba mbuma mabe moko ebebisa bambuma nyonso nga na kino na botami na kini na koli na kini na tangi na zwi diplôme na diplômé mais natikali kosala kobunda kuluna te natikali koyiba te bato batalanga ba o bayebi ngai bayebi ki je suis bayebi nga bien na koli na ki na bunda te na yiba te na sala ya mabe te donc nanga mona palin na yipe na braza na aluka mbongo na motoki nanga
nde nzambe alobaki non na moto kino okolia donc na beta mutu na nga na lia na lesa pe libota donc parler na nga pe il a la nzala te. Voilà, un conseil na bande gonyo sur la kilomètre partout dans le monde. Bon na lobaka na pesa na beta CT na tous les Kinois. Totika fachite. Totika fachi beton te. Initiative na ye wana a continuer na ngo. Union sacrée to pesa ka ba bonne chance na union sacrée. Union sacrée ne tombera jamais. Union sacrée et ça la musala. Fachi a changé makambo. 18 ans oyo basali ya pamba 18 ans wana et porter les biso ba Kinois et loko moko te. Le contraire et BBC vi na biso. Ba jeune ebele ba komi ba kuluna ba komi ba miyibi. Donc eza que non ba famille na bango makoki ezati azomona ke aya boy ala lanzala azokende l'école te me bana msusu bana bakonzi o biso ba député to voter basi ke lobela biso na parlement bango bakomi kolandela ka pona mabumu na bango bazo ba mbongo na bango batsa na poche donc toza lisusu na binata wana te Kinois afongoli déjà miso Congolais afongoli déjà miso kokosa o bana ki nazolo ba bien 2023 bozala mayele bolanda te ko apesi bino 10 000 apesi yo polo asombe apesi yo saka loso soso kolanda wana te soki apesi yo lia yango eza mbongo na biso ya mbongo na biso moko bolia ngo me ko voter bomeka ko voter bango te surtout bato akabila bomeka ko voter bango lisusu te ba miyibi. C'est bon. Merci beaucoup. Tu as commis presque na suka ya entreprise na biso na ndeko na biso. Ta ebele na lingolo bata na lingolo bebele te. Botika la connecter la carte Eco RDC. Donc Eco RDC est partout déjà na carte ville. Na ndeko na biso na biso. Eza ile ba bagisa. Te na pesa ka mbote na famille na nga, na pesa mbote na ba massa na nga Rachidi Ngumbu bifutu. Rachidi Ngumbu bougie d'or. Famille banda nyonso, famille banda na pesi ka mbote bana Maroc. Bana Maroc ne tombera jamais. Bana Kalam, donc bino tout basalam yango. Kade Makanda, Massa Juvenal, Kavalemba, na apesa bino tout mbote. Donc basalam nyonso, Rigen Mwanza. Donc bino tout basalam. Donc boye belé moyen atanga tu ate. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, moi t'es maman. Bonjour papa. Comment on a maman? Comment on a Nikita Maniata? Nikita Maniata. Ah, au salani maman. Nazaka coiffeuse. Vous êtes coiffeuse? Na sala ka basuki nanga. Voilà. Yango bana ba bika. Mais na lobie, na kisasa vraiment bato bazoki ma kisasa ba yaka Brazzaville. Kisasa fufu ala ki 100 francs. Lelo, fufu ko ba 1500 pona ba ko ma bakuluna tabala ba ko ba nani. Siko yo pona yo conseil noko lo bana bakonzi. Bakonzi ambaka bakita na fufu. Eloka liboso ko kita. Fufu ngana kokolia loso te. Bakitisa fufu. Mbisi tango ezoyaka na ebale bango bakoma komatisa bambisi mbisi yango bango basalaka te mbisi ekufaka na kati ebale bango bakoma bamata badokima wana bakofuta mbongo oyo awuti nango voyage tu esili na badokima bosikoyo bato bakovive ndenge nini oza congolaise Kinshasa siko soki lelo balobi mboka ebongi okozonga soki mboka ebonga nga naza mosani na kosala kuna lelo ata ebongi lobi te nazonga te mpo na kozonga te mpo ekobonga mpe te batie Félix waze kwa nani komona Tshisekedi Fati Beton na oya mandofa pembe wana bakabila balongoli baloba tisu kabila libumu monene basiko bakotia nani oya kobongisa mboka bolingi nini bino moko bozolia bobongisaka bamboka na bino bozokosa biso bana mboka tokufa na bino boboma biso tokufa kaka siko musala na yo eleka ndenge nini musala eleka très bien papa Sassou penja ye penja umela po ya yambaka moto tu amaka moto tu aboyaka moto te mais tosa mibeko na ye soko tosi mibeko na ye te omoni pasi okangami soko meki obatie oboloko tosobika il faut tosa kaka parce que okolia bien okolala bien okolamuka pe à l'aise parfait pe moi 8000 Ah, ils ont combien? Mape bandi 50. Bandi 50. Mape bandi 50. 25 peut y aller. Mape 25. Ce qui là, il est commis 25. Ce qui est mon nene. Il y a mon nene là 150. Bomangaï. Bomangaï, il est bomana. En gros, vraiment. On retient un moto pas d'arachide au lit. Tokos. Mais si on a un mapata. Mapongala mona balia kibuki.
il faut les kibuki ala ezovimbisaka bato mabumu mito ezovimba bato babela mabunde ezoyaka minene mpona nini mboka kitoko boye mpenza Kisasa mboka Kisasa kitoko guboye président ebien aza te président ebien pena kobongisa mboka wana président Fati wana bandi déjà akinango malema président Fati atia nani fufe comme à 100 francs ekola fufe comme à 100 francs badocument bakitisa badocument mpona bato bazala à l'aise bana bakoma bakuluna te bana batanga mpe à l'aise l'école à l'état eza na Kisasa oyo batia l'école à l'état oyo tomona na Brazzaville awa l'école à l'état okofuta 5000 assurance 500 ya makaro mwana kotanga bien bakolekisa anglais professeur anglais koyaka professeur ya espagnol koyaka professeur ya l'autre là koyaka kaka na 5000 wana au wana Brazzaville maintenant pourquoi na Kinshasa pourquoi kuna te mboka monene bongo yango président bongo azotala te il faut atala fongola misu atala merci beaucoup pesa mongo na mindele babonga bana mboka bakufa na banjala bakoma bakuluna bona bwe c'est pas normal c'est pas normal merci beaucoup maman merci beaucoup OK papa mbote na yo kuna bongisa mboka bongo biso to jonga soko bongisi te to ko jonga te voilà. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour la Nabiso partout dans le monde. Ceux qui vous monient à tout c'est que Mboka et Pessibiso ordre wana tout la taka kashne pour na combattre la coronavirus. Voilà. Toujours continuer mission Nabiso, vous moniter tokiti awa tout un ndeko Nabiso, vous moniter nga salinga manzaka denga commission ngopena propre. C'est celle qui na kitoko. Yango na ensemble tout découvrir azanani et puis boulot na ye peneza nini. Bonjour. Ouais, le roi Maman Kassia, bonjour. Bonjour. Joël. Moussa Nayo est donc vous êtes esthéticien. Ça on appelle ça chérie. Katabazonga, la pédicure, la manicure, tout là, ça la ça la tout. Pas difficulté nous rencontrer dans Moussala. Pas difficulté. Eza ga makasi ndenge ka tozana na moment ya ba corona oyo moment ba confinement oyo moment 2 jours mosala 2 jours bozana ndako biso tosala na zando tosala te ke kotambola ozobeta milangi te biso tosala na zando yango pe tosenga bakonza mboka bafungolela biso makambo wana moment ba fête le 29 mai tala le côté depuis tovandi a papa yo moko mona senga bakonzi babongisela biso penda journée batika biso tofeta tal bien c'était bien pour mosala penda été moment au penda décembre au penda et loko zate to liaga na ngolo nzambe kaka siko na ba jeune garçon bazane dio mais bazo penda boyi baba mosala mabe ko bazombo conseil ni kopesa ba merci père mingi ya lobate mais et comme ça même ngamo ko pe makasi to ami bal to ba jeune to ma kilana na makasi na zo to force ezana na maman neti ba cop oh neti biso tosala ba esthétique oh ba cop monté au colio même 5 ans pour oye bango soko za mutu petele kwa neti ngana vandi boye une semaine 2 semaines na sali yango mbala moko na pour sala pe ba mère pe misala conseil on peut ça bande ko nga ba o bazali pas tout bazali même na kini même même na point noir ba yoka mawaya ba vina bango ba yoka pe mawaya ba famille na bango mobali aza mobali tonga beng mobali aza mobali abundaka partout obundaka kikolo na te na kimoyibi te misala na biso eza misala mo beza ngo facile soko simbi penda bo une semaine boyo wa mutu pete okomi no kosala tozwaka pe mbongo totutama pe na ba relation mo pe ya bien oye porter implice totutama na ba relation misusu bakomo osala biso ba identité na bamboka oyo bamikanda kana nzela misala ka oyo tozosala oyo oui asali loka mokanda mpo anini atala respect na yo façon ozalaka na yo mona moke moza courage osala misala na opposé yango wana mpenza bandeko yanga na mpe mpasi baza batikaki moyibi ya bien te
raconter cette histoire des Alagandengeni, mais tu as vu ce pénal sur le Wana. Tu as un Dengeni, ou Yamara Dengeni, le Wana est là que non, il est assez bien là, il y a un niveau où ça est. C'est bon, hier, une fois, Tokutamana, ou à tout ça, on a fait un Sami. Azala client ya Sami. Aba ko yakota Sami, mais une fois Tokutamana Kanaye, Sami, ils ont vers 16h, 17h. Sami a salé bazon. Kosala salé bazon wana boy atali yango boy ACP nango te. Oh boy ngaki boy te. Faut bon sanga bazon yo boy katango picola ngo. Sami pa komi ko picola ngo te. A picola après Sami ba mo lobinete. C'est bon zela mo nanga wa sala. Nazo epe na te bazon atala boy. Kotala tala bazon kaka na nyata e boy. Ah ekote mbala moko. Ka une photo mo na mangana e. Première photo mon amana ya 17h. Atalaga bazongo wana boye ko temba moko. Abengango yaka afuta de Sami mbongo abengango Joël yaka. To kenga to bimiti na rue de bus. To ndio sola Joël na obike kukuta matokuta minga na lelo kaka une fois pour salanga bazongo salinga na bazongo kitoko. En plus pe mutema nanga ilingi pe makasi. Na comprendre te soko zan ni les akati na o. Na sepel no makasi. Ota numéro na ngoyo apesinga numéro na azwa kabolinga na 5000. A commencé à y boire, quand Sami commence à m'emboîter. Aya kaka shinga, kuvana nangai. En plus, bah ma passe il y a gendarme. Oui. Bah ma passe il passe année moi pas tout à ma sunangai, bah comment linganga fort. Même si bah jumbo un salaire boya, quand même je vais les aussi bah 10 000, simple 15 000. Si à tali habité, je vais on doit boire, yonga linga ko fonga fona bimiso kaka ikanda. Tout n'a pas identité, n'a tout na komela yango pe na papier de brouillon. Oui. Na jus, to kutamina yaka à vers 9h. Yaka lundi na 9h. Auta musala et direct à 8h. Nga kutuna yaki na ndako. Abengo jo lo zabi ngapite na ndako na yaka zando. Oh c'est bon ça la rapide na yaka yela nga papier wana. Fo na mimango kuna chef na biso selo ni. Ya pe na rapide wana pe bona pesa et pe to sola. A mimango pe mais on passe là on correct minute on a ndako ah parce que ça a livré quand la livré des obiments ah voilà on a livré la PC même pas 25 même pas loco on zamba mona kaka relation ko tambola ka bien na bateau on a kutamana même pas 25 na PC été zamba mona c'est nga même pas loco yo selo yo za conception wana ndenge ni komona ke yo moko boza selon ngai namona kaka yaka selon éducation ya moto selon éducation selon la famille so ndeti ngai na boye ngai papa na ngai na maman na ngai bakabwani ngai âge à 3 ans oui ngai na 3 ans petit sœur na ngai aza bébé wa papa na ngai na maman na ngai bakabwani mtatangisi ngai ba l'école maman na ngai tina ozo ba bac maman na ngai papa te. Mais ça même pas que Mamambukao, il y a Kolona, Kimoibi, rien. Ma caméra c'est d'ailleurs comme moi, bah staff nabiso, bah playboy, bah benga bah youpi, on a quoi. On est silika, oh Kimoibi, on a n'habité mais pour n'engager nos cas selon famille, attitude à bateau, mais biso bah bloc on a penda, na bah mémoire nabiso ya raté, na mémoire n'anga ya raté, na comme on a kaka. Mais elle a pas trop raté tous les Quinois, aux Quinoises. Bah mibi bah ndumba jamais même dans le Congo comment te même dans le Congo bah jeune tout bah comment va kolona va kolona bah si bah comment va bordel mais ça a kin aka su kin ten bango nyonso comment mélanger donc ma bango susu to ebate so ba ko lo bandenge ni na façon ni ba ko lo ba terme ni to ko lo bela to ebate. Voilà, merci beaucoup. Otalika caméra pesi mbote na bato yo lingaka bato monique non yo na bango simbaka mbote sala. Merci. Pesi mbote na famille na ngai famille Mputu na kin. Pesi mbote na bandeko na bato o balandi ngai. Pesi mbote na famille mobimba ya le Congo awa. Pesi mbote na vena na Sami Mikilista. Pesi mbote na vena na Junior Tosha Fulakanda yo za papa na leader. Na bosa inte papa na fali pour pas aigle si que zali papa kumbama
sepeli makasi journée penda ezala malamu na biso to. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Merci de nous suivre partout dans le monde sur Eco RDC. Botika l'a vraiment connecté. To komi na suka ya émission na biso. Vraiment, je crois que boyoki nyonso. Ndenge bande ko balobi, boyoki misala na bango ndenge basala rango, boyoki nyonso ndenge balobaka. Le boss Jean Thibaut Chiboboa, merci pour la confiance. Merci beaucoup mon vieux Churamboma. Merci beaucoup mon vieux Teddy Mola. Merci beaucoup mon vieux Franck Itangi. Bozaki Bele Bolandi biso partout, Botika Laka connecté. Mon vieux Papi Kaba. Papi Kaba Balobi. J'ai pas que ne makambo. J'ai pas que ne makambo pour na bana masimani nyonso bana kuilu nyonso. J'ai pas que ne makambo. Voilà, Botika la connecté. Tokuta na prochain numéro. Oyo tokota la tokosala l'étude de terrain, tokosala bino susu na domaine nini émission malam pour bo sepela. Bozaki Bele Botika Laka connecté. Merci beaucoup.